Les noms de ma pasteur, le Congo, la zone ignorance, non, on peut le pasteur à Congo. Ma pasteur à Monde, la zone d'habitude sur Internet. Quand il y a l'ignorance, autant de Dieu, tape la maman, on a bien aimé. Il y a quasi qu'on bâtit les autres, qu'on applique, qu'on bâtit qu'on tombe, à ce moment la tienne à bâtir. Non, tant qu'on nous fait un enseignement, dès que nous avons bâti les quatre navires. Mais si nous avons un camp où est sacerdoce, il est évité qu'il est sous-souté. Mais si nous avons un camp où est sacerdoce, il est évité qu'il est sous-souté. Tous autres affrontements, tous autres affrontements. Abongwani pete po awangana Zambe ya le Nazarien David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzuka biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.
maloba na nzambe tozomenga longo ntango azopusa na ngai na yo tobeti maboko lokola moto moko tobeteli nzambe maboko makasi. Amen. Tobandi. Bonjour à tous. Les musiciens, pour moi, invité Bino Mouké. Boye Beninanze pour mon adoration. Je lève mes yeux pour la tokote de la présence ensemble. Tout le bateau ensemble à Tigrat Nabiso. Vraiment bien aimé dans ma mission Bazoemba. Makanisnayo et Zala Awa. Zala pour sentir le boussu ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yahweh mokile salama na maloba na yo, nyonso tozomona na mokili yo salama na nzela liloba. Nzambe disposer mitema na biso, rendre biso sensible afin que tu comprendre le message à tout le monde lelo. Yahweh na bamo, olobi ke moto azobika kaka na kulete, mais azobika na maloba nyonso zobima na monoko na nkolo. Tikomi monisa, Bible zoloba ke bakondima ndenge nini soki bayoki te. Bakoyoka ndenge nini soki bateli bango te, bakote ya ndenge nini soki batindi bango te. Yahweh oyo poninga nazali boso peuple na mokola lelo, nzambe nga nazali moto nakoki te Seigneur. Nga nazali nani po ke naloba na comprendre mitema ya bato ebele, nzambe molimo mosantu oyo akombekaka mitema ya bato. Tikeka simba moko na moko oyo akoyoka message oyo emema bato na repentance, emema bato na lisingo mpona lokumu na yo. Nakwesi nguya nyonso ya distraction, nakwesi nguya nyonso ya bokeseni, na rendre mon nul et sans effet au nom de Jésus. Kolo utiliser ma puissamment, parce que vous avez dit mère et pasteur oh les kinga Yahweh na moi. Tika molimo mo santu, aspiré ngani na kolo bapona lokumu na yo. Na pambono na kombo na Yesu zali mokonzi. Boba telipe mo bikisi na biso. Je le dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé na pamboli église ya kolo. Na pamboli pasteur Kiala couple oyo depuis Mboka Belgique on appelle ça une invitation pour la journal le 18 4 na église oyo Zambe amona bango Zambe bakisela bango ya mingi na pamboli pe ma sœur servante Tiffany Zambe oyo akoma moninga na ya tango nyonso partout que la beauté ya ezala ba invité za ba invité na tozala toujours en ce moment mobimba amen bien aimé te osangana apona mutute mais te osangana pona Zambe ndenge ndeko na biso kotémoigner que David alobaka esengo ezalaka na ntango balobaka na nga tokende na ndako na Nzambe bien que na ndako yango ya Nzambe bato ebele bazalaka na esengo te stadi tosepela so ozalaka moto ya renaissance atindi okomona moto alongoli meme bilamba abosanaka aza papa mobimba amen mais l'église omoni moto aza na atitide ya mawa bien aimé soki eza na place oki toki kosepela eza na kati ya église parce que mokili ezaka na badéception oki koya na fete yobino osepeli mais ntango ozolia ntango mosusu batieli opo azokufa. Parce que tout le monde est belé pendant la fête, il va te belé. Amen. Mais l'église est en place où tous sont bon moyen. Bien aimé, il y a les campements dans la terre. Ils n'ont pas pour la plupart de nous, nous avons la télévision, on va coller la télévision sur internet à travers le monde, à travers 5 continents. Ils n'ont pas pour la Bible. Mais, de quoi basé dans la Bible, il y a autant pour la Bible. Pas même Bible, il y a autant pour la Bible. Normalement, on va regarder la liste. Amen. On va passer à téléphone et on va faire tout. On va faire l'hypocrisie. Et là, on a l'hypocrisie aussi. Amen.
Mais la moindre nombre de bateaux à téléphone, les a aidés, par rapport au nombre de bateaux à la vie. La ligue n'a pas d'abord, la vanne à côté de la matière, n'a pas eu cette église. Ceux qui l'ont connu, n'a pas eu au Simba, aux Akaparons. Ceux qui ne l'ont pas eu, il y a pas mon ming, ils ont dit le Bazambe. Amen. Parce que nous sommes à l'obéi, mais nous allons dessus. Nous sommes à l'obéi, politiser, discours à marque, et changer sur les lots. Nous avons la promesse, à Bibali, à changer les lots. Nous avons la promesse, à Bassi, malheureusement, on peut ça, le lots. Mais malheureusement, ils ont changé, ils sont bien aimés. Malheureusement, ils ont vendu la commission au roi. Amen. Namona malheureusement, ils ont vendu la commission au David. On a dit berger, n'a pas beaucoup la même, mais comment roi en Israël. Mais dans le cas où on va dans la Bible, ok, l'église n'a place pour qui qu'on les a classe pour qui pas. N'a pas de manière d'autant que nous va gagner la classe. Amen. Bien aimé, peut-être que vous avez Mathieu, mais de là, chaque jour, vous avez la grâce. La ligne n'a pas de mission à Tina, thème n'a pas que non. Est-ce que vous évitez que vous avez tapé un monument au centre? Je crois que c'est dans le Roi chapitre 8, verset 1 à 51. Il y a 52 autant dans le passé des Amoulaïs, dans le passé au commun qui peut vérifier dans le temps. Cinquième place, on a c'est que Vanda et c'est là qui n'a qu'à Jésus-Christ. Amen. Tant que Jésus a discipliné que non, papa a 4 n'a 4 n'a papa. Amen. Cela veut dire que Zamba qui va les vendre le 4 n'a Jésus. Amen. On va toujours ensemble. Alléluia. Bien aimé. Il y a que Nzamba a toujours la place à Kovanda na Moutou Elongo. Il y a un moment que Makamoto Mona qui a calazé qui a ombre. Il y a Makambo Goya. Adam Tomoni Nzamba Sala qui est. Mais tout le temps Adam, c'est l'autre révélation d'Akaka et Lilingi. Mais la carte de révélation qu'on a vu sur l'église, Adam a son type à Jésus-Christ. Amen. Maintenant qu'on a la carte, il y a qui Masala qui boye, papa tout le monde. Oui, Makambo Zakaka et Lilingi boye, mais Mabiso na Makambo Goya. Ce qui n'a dit Adam, la carte Adam a un mystère et Bélo qui me décortique. Adam a un type à Jésus-Christ. Pourquoi? Quand on a sali Adam a qui est mort à Banyama, Zomo na Banyama. Mais Ezaki na Moutoumoko a bomba qui n'a qu'à Adam. Amen. Zababino, pour la rabbi Misamuto, c'est que là, ils ont mal pongi. Allah, ici, Adam pongi, ne a mis si moi, c'est la carte de Panzina. Alléluia. Et ça, déjà mystère. Voilà, on dit que c'est un Lilingi. Parce que Eve a mis dans le Panzia Adam. Est-ce que l'église vous comprend? Il y a un peu Eve, on a accordé ça comme malédiction dans la carte de Mokini. Parmi les premiers Adam a échoué, et c'est quelqu'un qui a les capots de deuxième Adam et a accompli missionnaire. Mais on se voit dans le deuxième Adam, on se voit un type à Jésus-Christ. Quand vous payez Jésus-Christ, ça y est, la carte à Mokini. On se voit la carte à ma révélation. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a mis sa moi si la carte à Mopantina. A mis si moi si comment? Nathan, Jésus par la Pongi. Parce que Jésus a bien à Lyon, à Congo, à Mimi, il y a Pongi. Si vous avez madame, vous connaissez, vous avez Lazare. Marthe n'a pas dit, ma grande sœur à Lazare. Parce que ce que vous avez dit au Seigneur, nous ne connaissons pas ce que vous faites. Jésus a dit non, nous ne connaissons pas ce que vous faites à la Lipo. Nous avons à la Lipo, à sa Lipo, qui est déjà. À sa poli. Vous avez compris le mystère. Mais pour l'instant, nous avons dit à la Lipo. Et c'est vrai que Jésus a la Pongi. Tant que nous avons fait le courus dans le Golgotha, à la Lipo, tant que nous avons fait le Mopanzi, maintenant, je vais déplacer moi ça. Moi, ça m'a dit l'église. Amen. Ce qui est Amen. Parce que l'église est venue dans la tombe de Jésus-Christ. Il y a un ami que Jésus a dit à Adam. Dès que Adam a dit dans mon passé, dès que Jésus a cru à la tombe de Jésus-Christ, l'église est venue dans mon passé à Jésus-Christ. Il y a un moment que moi, c'est un mystère. Puis, mais quand on a besoin de coopération, il y a un moment où il y a parce que Dieu a commencé à mystère et l'autre qui va le laisser. Il y a un moment où l'église n'a pas de la Amen. Frère, on va bien célébrer la Basili. Ce
tokoki na sepela basi parce que basi na makambo nzambe baza na zele mosusu soki na bato basukile baministère na biso mingi kolekeza basi bafre bolimbisaka bafre peza bazala lokula mwa barésistance ke basi yango wana courage ya jésus aki mingi basi oyo parfait 300 dene kopakola na makolo ya jésus frère azoleta bateka 300 dene eza ebele mais moto azoloba boyebi asimba akese makonzi ya jésus église ya jésus mokolo moko te apasana na babola bato bakende kodécouvrir que jésus aseku ezalaki toujours basi nzambe ntango alingasala lisolo ya sika ati ange ekobimela mwasi abikino mari napesi yo mbote ozwi grâce likolo ya basi nyonso mais joseph afandi kili bayebi kutu eloko te ke mwange aki kovisite mwasi asasi nzembe ya molimo mosantu amen yango basi mpo balamukaka mpasi o mwasi atelemi déjà makambo ekendaka bien amen mpo bazolobela mwasi ezaka olati lipuda te mais bazolobela su mwasi ela image elilingi ya église amen parce que bible ebi ke biso toza basi ya jésus christ ndenge servante moko bake non na lola mibali bakokota kuna te amen lola mibali bakozala te ezalaka basi parce que tozalaka na mobali moko ezalaka ya jésus te mobali ya libala sikoyo mobali oyo osa kuna te parce que vrai mobali ya libala eza jésus alors biso nyonso toza basi ya jésus christ amen alors bien aimé yango ntango baprofete batongaki temple même temple ya salomo ezalaki kaka elilingi ya papa lelo nzambe azovanda lisusu te na kati ya batemple etongami na maboko ya bato ser etangelanga na mopoto oloba na monoko te peut-être ndeko mosu amona abetali bakutanga acte chapitre 17 verset 24 nalinga bible yango moko eloba acte chapitre 17 verset 24 a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans de temples faits de main d'or. Amen. Vous l'avez frère moi. Parce que les gens passent dans les colonnes avant de gâter un temple et tomber dans ma boca mimi, yabato. Auto comme une temple ya Nouveau Testament. La temple réalité dans Jésus-Christ ça y est, nettement qui est temple comme une réalité. Mais les raisons quand vous s'engaillez, ma pasteur. Bazotonga bakongoli bambo bazotonga batample ozomona pasteur atongi temple à 2 millions de dollars mais l'église n'est pas pauvre dans le bazar on a tombé nzambe temple deux personnes dédicaces à temple bien aimé biso toza déjà église eza na ba message nango Israël ezaki na ba message na ye nation eza na ba message na ye amen lelo message ya église ezali message ya droit message ya repentance tozozela enlèvement tozozela règne minimum tozozela félicité éternelle. Mais Israël, c'est le retour à Jésus-Christ. Mais l'Église, c'est le retour à Jésus-Christ. L'Église, c'est l'enlèvement. Enlèvement et le retour à Jésus, c'est des choses. Amen. Mais nous, on va passer à ton temple à 2 millions de dollars. Habiter au sein de dédicace à temple. Parce que ma campagne, c'est un homme ou un pas. Les hommes, c'est parce qu'on va dans un temple d'autonomie dans ma boca à tout. Amen. Et c'est comme ça que nous avons une église. À un côté de l'église. Bato bazomona ka église nde eza place temple batunga oyo ezaka sale temple toki kosopela nzambe lupango toaménage bien mpona moi bambula tovanda bien tosambela mais église lelo ezali te yoyo ofandi wana amen moto azoba teke ye nde azali église jésus kristo abandi koyebisa bapharisien temple salomo atongaki mais sotangi na matthieu 24 verset 1 à 2 badisiple mokosuba temple wana jésus bazobima na temple babi jésus tala temple nde batonga yango tala ba matériel batia na kaka temple oyo mais jésus repose jésus ani bomoni temple oyo eza na libanga moko te kotikala likolo ya libanga mosusu temple ekozala détruit moko mosusu jésus azana bapharisien alobi ke ngai na kopanza temple oyo mais nakobâtir yango na 3 jours est ce que bokomona elangage ya jésus eza tellement balangage moko trop spirituel mais temple jésus abandi kolobela ezalaki temple ya salomo te abandi kolobela temple eza nzoto na yango akokufa pendant 3 jours nde akosekwa lisusu amen nzambe avandi na batemple te lelo eloko ozomoma église eza baignorance bato bazokomprendre te baécriture elingi obanini eza na baécriture oyo tobenga yango logos eza na barévélation soki tobalelo jésus christ na mosindo toza na kati ya révélation po tokomprendre jésus amen biso toza na ntango ya sacerdoce levitiki lisusu te tokomi na sacerdoce royal sacerdoce eza échangeable sacerdoce arona bana ebande kosala na yango yango te biso tokopratika yango lisusu parce que ezali kaka elilingi
Mais nous sommes dans la sacerdoce royale. Amen. Mais les gens qui ont passé la sacerdoce lévitique. Parce que quand on a dit que Jésus a Christ, ça y est, changement sacerdoce c'est ça la vie. Mon temps contre le ministère, parce que contre la temple de l'ensemble, c'est qu'il a maîtrisé le papier de doctrine à Kolo. Et c'est qu'il y a un tabernacle des amis, il y a un sacerdoce des amis. Amen. Ce qu'on continue à dire, quand on a la bêtise, c'est bel et bien l'évangile, ça va au bout qui s'y va. Israël dans le langage naïf. Les gens Israël sont aveuglés. Mais le temple est comme un Koloba. Et c'est là qu'il y a un temple au Salomon. Parce que le temple a déjà pas été. Il va y avoir un petit peu de Nicolas, il va y avoir un sous. Le temple n'a pas été déjà. Mais le temple n'a pas été fait. Au moins, nous sommes dans les abyssaux. Dans le Canada, autant qu'il y a aussi un abysso, autant qu'il y a un abysso, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il y a quelqu'un qui a fait aux temple ensemble. Amen. Ndenge moko na moko na biso ayi awa azana adresse ya wuti. Soki na luka fana na kamera na luka adresse na ko na fana awa. Ako bakana fana na moventa numéro 4. Soki na ngina mona ye pour akena na moventa numéro 4. Lelo ba twazi ba teke adresse beaucoup d'ensemble ezana kati ya bomo na yo. Parce que nos églises. Amen. Est-ce que ba comprendre makapo? Mokolo moko Jésus a vendu la discipline na ye. Abi ba to baloba kinga na sana. Andra Rubia Barbayosa Eli. Donc Jacques a dit Barbayosa, mais si ce n'a pas été pas mal. Si Jésus a dit Mino, c'est comme vous la Zana. Le ciel de Budapest repose à 4 pieds. A fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de main d'or. Amen. Vous l'avez dit français moi. Parce que les gens passent dans les colonnes avant de gâter un temple de Tongami na maboko ya mimi ya bato. Auto comme na temple ya Nouveau Testament. La temple de réalité de Jésus-Christ ça y est, net tout le monde qui est comme réalité. Mais les raisons comme sangai ba pasteur bazo tonga ba Congolais ba mbo bazo tonga ba temple. Ozomo na pasteur a tongi temple à 2 millions de dollars, mais l'église n'est pas pauvre dans le bazar. On a tongi des temple. Deux personnes dédicaces à temple. Bien aimé. Nous sommes déjà église. Église c'est un message là. Israël c'est un message là. Nation c'est un message là. Amen. Le nom message église c'est un message à toi. Message à repentance. Toujours c'est l'enlèvement. Toujours c'est la règle minimum. Toujours c'est la félicité éternelle. Mais Israël c'est le retour à Jésus-Christ. Mais église c'est le retour à Jésus-Christ. Église c'est l'enlèvement. Enlèvement et le retour à Jésus c'est des choses. Amen. Mais nous va passer à ton temple à 2 millions de dollars, habiter au sein de dédicace à temple. Parce que ma campagne c'est la on voit pas. Les gens savent pas qu'on va dans un temple de Tongi na maboka batuti. Amen. Et c'est comme ça quand on va dans quelle église, à un côté de l'église. Parce que on a quelle église ils ont placé temple batuti. Où est-ce que ça temple? Toki ko sombe na nzambe lupango to aménager bien pour na moyo mabula to vanda bien to sambe. Mais l'église de les alités yo fandi wana. Amen. Jésus qui est venu comme ça, pharisien. Quand Salomon a tombé, mais quand on a Matthieu 24, verset 1 à 2, les disciples vont construire un temple là, Jésus va dans le temple. Jésus dans la temple de Batongango. Dans la matériel, il va dans le temple. Mais Jésus repose Jésus a dit moment du temple, et ça a dit banga mo ko tika la dikola di banga mosusu. Temple ko de la détruire. Mon comme Jésus dans le pharisien. Alors qu'il y a un temple, mais on va bâtir à 3 jours. Est-ce que vous comprenez le langage de Jésus? Et c'est tellement un langage trop spirituel. Mais le temple, Jésus a dit que là, et c'est qui temple à Salomon. Avant que le temple présente sur tout le monde qui a beaucoup pendant 3 jours, il y a beaucoup de choses. Amen. Nous avons vendu dans le temple. Les gens qui ont besoin de l'église, ils ont l'ignorance. Parce que vous comprenez que les chrétiens sont venus. Et ça, les critiques ont trouvé dans le logos, ils ont la révélation. Comme tu as Jésus-Christ dans le Mosindo, tu as la 4 révélation pour te comprendre Jésus. Amen. Mais si tu as un temple, un sacerdoce lévitique qui est sous-souté. Tu as comme un sacerdoce royal. Sacerdoce c'est changeant. Sacerdoce Aaron a pas de pour ça, il y a un bon texte pour pratiquer le sous. Parce que les agents ont été
Mais biso dans la sacerdoce royale. Amen. Mais les gens qui ont passé la chose dans la sacerdoce lévitique. Parce que quand on écoute avec les acquis et les papa, quand Jésus a Christ, ça y est, changement sacerdoce c'est ça la vie. Mon temps contre le ministère, parce que contre la campagne de l'ensemble, c'est que les âmes maîtrisées, ils vont pas venir doctrine à Kolo. Et c'est que là, il va tabernacle des années, il va sacerdoce des années. Amen. Ce qu'on continue à dire, quand on a la bêtise, c'est belle la carte évangéliste, ça va au bout qui s'y va trouver. Israël dans le langage naïf. Les gens Israël sont aveuglés. Mais le temple est comme un Koloba. Israël qui était le temple au Salomon. Parce que le temple a déjà pas fait. Il va pas être côté de la Nicolas, il va pas être sous. Le temple n'a pas fait. C'est un mot déjà. Mais le temple n'a pas fait. Au moment où on s'est fait, les abisso. Dans mon canal de Tanka aussi, on a vu ça Tanka Libiso. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il y a quelqu'un qui a fait awa. Aux temple ensemble. Amen. Ndenge moko na biso awa azana adresse ya wuti. Soki na luka fana na kamera na luka adresse na kuna fana awa. Ako bakana fana na movenda numéro 4. Soki na ngina mona ye pour akena na movenda numéro 4. Lelo ba tubaza ba teke adresse beaucoup d'ensemble ezana kati ya bomo na yo. Parce que nos églises. Amen. Est-ce que ba comprendre makambo? Mon collègue Jésus a vendu la discipline. Abi ba to balwa kinga na sana. Pierre André Robert Barbayoza eli. Donc Jacques a dit yo Barbayoza mais si so ina na eli ku pa. Siko Jésus a dit mino siko mu kinga na sana. Le ciel vous appelle ça repose à votre pied. Abi ko za moi na nzambe na bomo. Repose à Jésus a dit Pierre, les enfants na makila de l'action makambo. Mais les esprits à papa dans les akati na yo. Ami Pierre ozali banga, li kolono na ko bâtir l'église. Amen. Mais l'église est déjà eu ça pas. Natako to sanga ensemble na biso ba ngo église. Ndeko zo bima na église ndebimi. Mais temple etikali. Anga resto be mo anga. Toko ba teke za temple na nzambe no. Amen. Est-ce que tu vas sur maman na ro? Mais vous comprenez, dans l'église, il y a la maison mère. Vous allez jouer une hypocrisie. Tout le monde dit que ma catégorie va tomber dans la maison mère et l'église dans sa vie. Là, tu vas savoir partir de la maison. La bande comme la cigarette, tu vas comme une bosse à taper la bombe cigarette. Au moins, la bombe cigarette, tu vas la faire. Mais à la cigarette, tu vas bomber dans la poche. Vous avez l'hypocrisie. Mais les acquis vont être à ignorance. Mais puis, dans un véritable temple. Le roi a un véritable temple. A dit que mon livre, on s'en va dans la Katinanga. Amen. Quand on est fait aux hommes, on va bâtir un boutique. Les gens vont passer par son temple, soit disant que le temple est mineur. Mais quand on a le plus aux hommes, Antichrist n'a pas de pour parler. Tout le monde a dit que vous avez la notion de ne pas vous ménager, on peut tout le temps dans la maison. Mais donc, il faut même monter l'église. Parce que vraiment, sans église, il y a moi là. La Bible dit que pour éviter que les gens dans un temple, ils vont mourir. Nous avons besoin de la vision chaque jour, chaque heure. Mais quand on continue, on a une église, on a une église. Si on a une église, on a une église. Non, bien aimé. Il y a des temps. Ce qui va dire que l'adresse ensemble, tu parles pour la yote, que tu as l'anza bazakati na mutu. Amen. Bante mon yaka, frère ou soeur de la solo. On sait la solo parce que on met même ça de mon micro. Tu as l'anza batiki trône na likolo, mandina fa dakati na. Bien aimé, l'église est possible, elle est le dernier. Les gens qui ont beaucoup de SMO, il faut taper la SMO. Vous savez, tout le monde n'a pas de docité. On a besoin de faire un petit peu de docité. Donc il faut qu'il mande. Parce qu'il y a même une zone de Katinayo. T'as la faire un peu de Mutuka, on met mis Kabila la gata Mutuka, on a bougé. Vous l'avez dit. Mutuka, on a fait Kabila côté à Bandi, on dit que là, par la prise, on va trouver un président. Et c'est vrai, ça t'aime ça Mutuka. Il y a pas au fond de la colonne, la quête, tu n'as pas eu. Si on dit que nous avons le roi des rois, on a l'équipe à colonisation, on a l'équipe à roi. Alors que nous avons un ensemble de bon monde. Je réponds à Jésus à Pierre, les enfants n'ont pas créé de l'action à Cambouille.
mais eza esprit ya papa na eza kati na yo alui pierre oza libanga likolo nanga na kobâtir l'église amen mais l'église eza déjà yo eza nga na ntango tosanga na assemble na biso babengi yango église ndenge ozobima wana église nde bimi mais temple oyo etikali angara esi tobengango angara tokoba teke eza temple na nzambe no amen ese bato bazososola mwana oyo mais mutu komona ndenge tozalaki na église ya maison mère tobande kozwa mingi hypocrisie tomona tike bakategre batonga wana na maison mère nde église ya nzambe netinga na sala babatilo na mwebele na banda komela cigarette soki akomi liboso atape na abomi cigarette omwana abimisi kondima nazokota mais awa cigarette na bomi eza na poche ozomona hypocrisie mais ezalaki baye kaka ignorance mais biso toza véritable temple lokola kuta aza véritable temple ayebiki molimo mosusu tozovanda kati na nga akikosa suma bete amen ntango alefere kosamba babatima kotikala lelo bapaster bazotonga batemple so disake batemple minene mais ntango moto alefere kosalama antikrist ntango kofanda kuna parenye tokoita bisika tokosambela tosomi lopango toménage yango mpona tosanganaka no eza mabete mais toki kobengango teke église parce que vraiment essence église yango wana te bible dike toyebi teke biso toza temple ya molimo mosamba nzambe azofanda kati na biso chaque jour chaque heure mais kaka motu kondima neti nanga sokomi na église nokomi mosamba soko obimi awa okomi no na makambo mosusu non bien aimé yebaki yo nde temple soki balingi baluka adresse na nzambe balpona yo teke tala nzambe aza kati na motu amen batemoyaka ka frère oyo asombelaka ya solo oyo sere ya solo parce que omemi nzambe momikwa tala nzambe atiki trone na likolo mandimi afanda kati na yo bien aimé église ikosepela lelo ndenge lelo koza mutu ya esengo fotambolaka na esengo oza mutu mwana kobangaka bandoki te oyo nazobanga kongo na biso timboka aza ndoki ti ndoki fakima nde yo pasi omemi nzambe kati na yo talaka fre osomba mutuka na yo sikoyo omemi kabila na kati ya mutuka wana nana bouge oulage na pene mutuka na siko kabila koti avandi okitisi mpena baparaprise boye bato bamonaka président yo ese oulage atelisa mutuka wana ye moko kofungola kolongola baketi na nzela yo moko sikoyo biso toza na mutu eza le roi des rois oyo aleki bakonzi ya se oyo aleki baroi mwana nzambe akokomaka badokinapinene osala ndoki bakimaka mwana nzambe biso kokimaka badoki te ndoki ayona te kolala kopria kolala akokima nzambe akakati na biso tokoma kobanga banga oza stili na yo te bibeliki aza kati na biso andeko aza kati na mokili biso tomemi nzambe bene moto amemi nzambe atambolaka ndenge alingi te apôtre mpe babaki ndenge no pierre oza nano kotambola yo moko ndenge olingi mais koma na ntango moko otambola soki olingi te eza na motu moko kosimba azotambusa yo biso totambolaka selon nzambe ndenge alingi totambola parce que toza église kati tobatelaka église kati na biso boki kobanda tosangana susu awa te mais na ndako nozoprie parce que oza église soki milere ebeti okozala leve déjà mais totikalaka lidilosi nakei na église bien aimé to bake tokei na sali kosambela papa avandaka na poto bango na poto mosusu balwaka basale bazosambela elingo babengango église te okete na salle de fete boluwe boprie sefi boke parce que biso toza deja basaint tapo tomonaki ya salomo biki ezali kaka elilingi mais véritable temple eza nde nga na yo deuxième raison eza nini nzambe ato mpona asanctifie biako amen ntango nzambe afandi kati na biso ekobanda kaka kangi maboko te ayepo asanctifie biso asanctifie peuple na ye peuple tokoma modele nzambe alingi tozala na troisième raison nzambe aza mpona kovanda kati na motu eza mpona motu asala nini nzambe apardonne bia motu amen nzambe azotangela oso barere osala liboso te ntango nzambe afandi kati na yo azokomisa yo motu ya sika ndenge bibele obi ke makambo ya kala esi elongwe makambo ya sika ekoti amen la quatrième raison nzambe azofanda mpona nini apurifie toujours peuple soki nzambe andima mpona kati na motu eza mpona amema motu na bia ya purification ntango to apurifie motu
exact le cas de mon abandon la biso bazo petro bazo ko kela batu ba mai wa ko kela batu ba be tike ba purifier batu non biso so ba ke bino bo petro la bi pona cause ya malomo bino boyoki amen tango zo ka évangile nde évangile zo petro la bomo nayo ezo longola mabe parce que mon kiko longola mabe na makasi na yemo koti na ba propre fora mon kiko longola mabe ti mais tango za bazo purifier biso ezane maloba nzambe bazo te ya biso biso ba ministre de Dieu tozo bâtir kati bandi lelo bate ba kona évangile ke ko bâtir l'église dia kasi ko bâtir ça soka soba brique bandi ko tomba azuba tola tenda bâtir non tango tozo pesa bino enseignement te tozo bâtir kati na bino tozo tia fondement mutazo za la bâtir na enseignement et non na kotonga temple non mutazo kuna soka tia ba brique atongi na bâtir non tunakacha mabe alongola mtu tunakacha ba erreur deuxième erreur zani nzamba to pour sanctifier bien amen tango nzamba fani kati na biso ko bonda kaka ni maboko te aipo sanctifier biso sanctifier peuple na ye peuple to koma modèle nzamba likitoza la troisième erreur nzamba zo pour bonda kati na mutu ezapo na mutu asalini nzamba pardonner bien amen nzamba azotanga loso barere osala liboso te ntango nzamba afandi kati na yo azokomisa yo mutu ya sika ndenge bibele obi ke makambo ya kala esi elongwe makambo ya sika ekoti amen la quatrième raison nzamba azofanda mpona nini apurifie toujours peuple soki nzamba andima mpona kati na mutu eza mpona amema mutu na bia purification ntango bito apurifie mutu exact le cas de mon abandon la biso bazo petro bazo ko kela batu ba mai wa ko kela batu ba be tike ba purifier batu non biso so ba ke bino bo petro la bi pona cause ya malomo bino boyoki amen tango zo ka évangile nde évangile zo petro la bomo nayo ezo longola mabe parce que mon kiko longola mabe na makasi na yemo koti na ba propre fora mon kiko longola mabe te mais tango za bazo purifier biso ezane maloba nzambe bazo te ya biso biso ba ministre de Dieu tozo bâtir kati bandi lelo bate ba kona évangile ke ko bâtir l'église dia kasi ko bâtir ça soka soba brique bandi ko tomba azuba tola tenda bâtir non tango tozo pesa bino enseignement te tozo bâtir kati na bino tozo tia fondement mutazo la bâtir na enseignement et non na kotonga temple non mutazo kuna soka tia ba brique atongi na bâtir non ko bâtir eza kotonga bato na kati ya baenseignement fondiment bapotre na baprophète alléluia nde ko bâtira kwa est-ce que na mutu mazondima ngalo banzambe bien aimé ezokamwisanga ntango tozotala l'église bato bana babible te siko bata bakozwa connaissance koma mutu bakokola ndenge nini mpona biso lelo tokoma bateni kaka te baze kotia biso tozokoma matia tozotanga nde nzambe mpe afungola biso toyo bazo tozoloba lelo amen ebele bazala bagrâce bazala baserviteur baservante awa mais mpo bana kokota komaîtrise bilo banzambe parce que ntango ozotanga kozwa connaissance nzambe akofungola na makambo mosusu mais oyo kaka soyena bible omile bapoussière ebele so dimanche ekoki boye oponi te na poussière ebimi oye nango tie na mapepo soko ozoto okutu koto kobwakela mo ebibi neti dimanche yango oluki yango mingi wani kokokolanga bana balakisa bisika bible otya mais chaque jour tozala baépisode ya moyombe gauche ya sans souci épisode ya sans souci nde ozala oyebi yango ntina 20e amen elombe ozotalaki déjà ososisi awa okoti na banigéria okoti na baivoire mpo bagongo oyebi basérie nyonso télévise mais loko ozokamusa ngai kaka parole mpe ozoyeba te amen bafosali 5 à 10 ans mpona otia motu mosusu oyoka soni non bien aimé yebaki yango oza adresse na nzambe kobatire eza kotonga bato na kati ya baenseignement bafondiment bapotre na baprophète alleluya nde kobatira kwa esi na motu mozondimanga loba nzambe bien aimé ezokamwisanga ntango tozotala l'église bato bana babible te siko bata bakozwa connaissance koma mutu bakokola ndenge nini mpona biso lelo tokoma
bateli kaka te bande kotia biso tozokoma matia tozotanga nde nzambe mpe afungola biso toyo bato tozoloba lelo amen ebele baza na bagrâce oyo bazala baserviteur baservante awa mais mpo bana kokɔta komaîtrise bilo banzambe parce que ntango ozotanga kozwa connaissance nzambe akofungola na makambo mais oyo kaka soyo na bible oni na bapoussière ebele so oli dimanche ekoki boye opupoli te na poussière ebimi oye nango tie na mapeko soko ozoki okutu koto kobwakela mo ebimi neti dimanche yango omoki yango mingi wandi kokokolanga bana balakisa fika bible otya mais chaque jour tozala baépisode ya moyombe gauche ya sans souci épisode ya sans souci nde ozala koyebi yango ntina 20e amen elombe ozotalaki déjà ososisi awa okoti na banigéria okoti na baivoire mpo bakongo oyebi basérie nyonso télévisi mais loko ozokamusa ngai kaka parole mpe ozoyeba te amen bafosali 5 à 10 ans mpona otia motu mosusu na soni non bien yebaki yango oza adresse na nzambe ese mazoloba solo raison mosusu nzambe azolinga biso afa na kati na biso pourkui mpona koréconcilie biso kozongisa biso na boyokani na ye mpona koréconcilie mutu na ye bien aimé nzambe aza na besoin ya mutu koleka biloko nyonso asala nzambe aza na besoin banyama te nyama te obomi lelo lieli problème eza te okomona jamais makila nyama te obomi ngombe lelo ata na bomi ngombe nao lelo ta moso ofundaka nde na leta mais mpo na nzambe makila ngombe no jamais ekosengaka vengeance mais soki obomi kaka mutu makila nde bandi kolela vengeance amen parce que mutu aza na importance koleka biloko nyonso nzambe asala mais biso tozosala ba n'importe quoi parce que tomiyebi te tomiyebi te ke nzambe bavanda kati na biso molimo nzambe azovanda kati na biso chaque jour chaque minute yango mpo tomarchaka toujours na vie ya sanctification na vie ya sainteté raison mosusu asuka nzambe avandi kati na biso pourkui eza mpona ajustifie biso amen tebike na liwesi masene ekulusu akufaki ezalaki mpona ajustifie biso biso babiki tozalaki mosika ya lobiko biso bato lobiko eyelaki biso te jésus abiki ayika mpona bana israele babuki nzela mais na liwa ya yesu masiya toza justifie déjà amen oyebi moto bajustifie ye yoki okondane suki ata na justice na bino bakondamnaki ye mais soki bajustifie ye cela veut dire akozalaki te déjà bien bien ozala justifie lelo ozosu mwana satana te lelo ozosu mwana libebi te okoma mwana ya nzambe okoma citoyen ya lola parce que kola sa justifia biso déjà nani akokondane baeli ya kolo nani akokondane baeli ya nzambe motu te zalaka fiere parce que moto akokondane azali te lisumu ezasu na droit kokondane yo te bien aimé biso toza déjà justifié na makila ya jésus yango ezala ta moto akwei azongi alelima wa nzambe nzambe azopardon eza toujours wana parce que le sang de jésus eza na lisumu ezasu na bokonzi ko na biso te na encourage te bien aimé ata okweyaki na butu alobi lelo osengaka bolimbisi makila ekopetolo déjà parce que makila ezosenga nano pardon amen ndeti na biso oza justifié tala mabe tosala na mokili tala mabe tosala nzambe ebele mais lelo nzambe azojustifie biso kaka bolingo ezolanda biso kaka parce que toza justifie moto mpo baêtre na rédemption ke kola eza sikola yo kozondimela kolo moto akokondane so aza te kala ezaka ombre parce que na kati ya basakoli ya kala na kati ya baprofete ya ancien testament église aucun prophète aprophétisa pour l'église eza na écriture moto ezazozoki baprofete ya kala basakolama pour l'église parce que église ezalaki no caché na kati ya jésus moko amen mpona bababaka israele basaki kuna motu na bango teke église ekozalaka un jour mais ntango jésus aye akufi to bakuta maladi pongi nde église ebimi na kati ya mopanzi na ye oyo mwasi babi mwasi ya jésus christ
biso to Israël biso to boye ba loi na ba bota mona ba kita église de boza ils appellent ka bomba biso na Jésus a bomba biso kati na ye ndenga biki ya za kati na papa biso kati na ye sikoyo ozomona sikoyo to ka rolia kuta tala protection de moi oza kati na Jésus kati na nzambe sikoyo ba zwa yo ko ba kota na kati ya nzambe sikoyo ba koti kati ya Jésus ba zwa ta na ba amen bien aimé faut baka yo dans église ceux qui va travailler pas mon ensemble va commander à travers eux yeba ka ndenge ko marché yeba no sengelo sala évitez vos la scandale pour na bato parce que yo me maganzambe déjà aux amours tous mis à part aux amours si à matanga parce que ma pèse là pour malibala na makila Jésus nana ko toucher moi ça moto mususu moi ça moto baba na office moi ça ko toucher au corps comme ça na l'état pas condamné mais biso za moi si à matanga Jésus Christ nous avons ça kana biso ça tous ça bato tous mis à part amen bien aimé Dieu nous attend pour mourir comme ça ce qu'on quitte la verset 17 là 1 Corinthiens 3 17 babi qui monta zo détruit temple pour mourir comme ça qu'on a ça la ligne à côté détruire qu'on n'a pas détruit temple en Zambie bien aimé donc qu'on détruit temple en Zambie n'ayez le temple de ma benaro le temple de ma benanga quand on monta comment déjà église comment temple moi mon ça la masou les attentes aux autres détruit temple amen le son de ça on dit qu'on détruit temple mais les alliés les temps on ça va qu'on détruit tant on ça va comme qu'on détruit mutu au comme qu'on qualifie comme qu'on va dominer ça va dominer au moins va blocage comme une vie au moins va malédiction hier au comme qu'on va dominer ça va dominer qu'on a pour qu'on ça va détruire amen parce que ça nous a justifié déjà dans la Jésus aux amours sommes déjà quand Nzambe n'a pas problème pour la coûter dans l'antéquana si on a coûté dans l'antéquana à cause de sa sagesse à cause de l'obtenga à cause de sa manazela il y a un monde qui a un problème à zone où on va passer pas dire que si on a coûté dans l'antéquana à qui comporter quelque chose de rapide il y a un peu le monde de l'église il y a quelqu'un dans l'église et dans la puissance pouvoir de la carte le col comme église il y a des gens qui ont pouvoir de la carte na yo ndeko fano sana kula ko benga na bandemu pe bakati baki ezaka pasteur te parce que le bandi va focaliser ma pasteur na makambo nyoso non tango ya ko ndima ki Jésus a appelé sur pouvoir appelé sur autorité appelé sur onction appelé sur puissance aux agaramo et bagate otaka marque 16-15 na kati nous avons la grâce de nos hommes baptêmes. Quand nous avons accompli son la révélation, accompli son la prophétie, accompli son la guérison. Au costume de mon mutabiki, mais pas comme on se pasteur ça fait la bonne. Il y a pas pasteur comme tout magas. Amen. Il y a pas pasteur comme ça va tout ngolo na bazo. Il y a pas comme ça va miser lekete. Il y a comme va passer na bazo. OK, pasteur ça on va na ko pasteur jamais on va na bazo na wa. Ah qui m'a moko. Mais la personne qui va recevoir ta robe, pour lui, va passer avant qu'il va commettre mon monopole à gauche. Ok, la carte église, au cause de la 9 ou donc, au cause de la révélation visuelle, le pétagalage, mon zana mon dimisère. Mais là, comme ça, on a prophétisé, il passe à la prophète, il passe à la pasteur, non, bien. Nous avons appelé sur ma coquille, sur 4 minutes au fan. Mais quand on va exercer ma pouvoir, nous avons battu à la et donc, quand on va passer mon bouc à bêta, mais les mecs qui arrivent à bomber, c'est un bouc qui n'a pas ça dans ma bouche. Alors, je vais dire que sur la bête, il met à coup. Bisous de Kolo, il reste pas que dans l'église dans Kolo. Moutabo, c'est dans l'église dans Kolo. Ce qui est l'église, l'église est perte de pouvoir dans Kolo. Pour l'église, c'est bien évité. L'église, elle est changer, va donner en boca. L'église est tout ça depuis une semaine, même pas comme changer la Congo. Dans la Congo, on a apôtre Pierre. Parce que l'église est venue mettre la bonne à Pierre. Et l'autre a dit Pierre de l'invitation à Kogomaye. Parce qu'il y a un moment qui est déjà Jacques là-bas. Dans le moment où c'est Pierre qui va dire à canner sur Pierre. Maman dit qu'il y a comme danger. L'église m'a dit qu'on priait quand l'église. Pierre a dit, maman dit, ah, tu peux t'acquitter.
tina bomoto balati nzoto ya bomoto anja koti na prison akati ba jeune na prison asibi pera bikamuka soit senti soit sapato soit bambongo bakotola ke na corps de garde alitoke landanga bapota prison fumu na yango église na prison ba pouvoir makama bébé mais église comme place ma passe à l'église l'état pas dans l'église l'église no mieux bâti l'église a un pouvoir ébélé premier corps qui ça va te malade combien premier corps on va te danger la famille combien quand on est ensemble de la canzaba quand délivrer famille na saba malédiction na saba loi continue tant on refait ça qui na Congo nous sommes là que mokolo ndimeni ko ndo moko bazobe meno ndako ba o sentir que o ti ko zo binza bazobe kabiso ba zo binza parce que maman me serait que la maison mère va chapelle na bikeko parce que maman que non ba to asi force amen l'église a force mais l'église de l'eau il a un message négatif parce que va faire étranger côté mingi na kati église l'église a cédé à comme faible de l'homme chrétien va comme à Taosakane non bien aimé non bien aimé Esther a cela qui prie la 3 jours j'ai la 3 jours mais alors voilà qui va épargner qui va décoller la loi parce que le roi du qui va pour maman Israël non mais tant que ma docteur a dit que non Esther makambo etanio soki oboko kota makambo nzamba consisté bato mosusu ezali mpona ntango lokola oyo nde nzambe atia cause de la place wana Esther akotaki jeune à 3 jours mpe changeaki badécision bango amen pourquoi l'église de comme faible amen est-ce que biki ozaka église est-ce que biki yonde adresse na nzambe nzambe afandi na bandako te soki obimi yo toke na biso toke na nzambe amen nzambe ndenge toza na nzambe parce que église ezali église eza biso soki ndelo tobimi awa etikali ka sale normal totika baplace oke nzambe afandi na kati ya église wana église neta oyo batongi na maboko ya bato nzambe alobi na mokanda oyo teke non nzambe afandaka te na bandako batongi na maboko ya bato kana nzambe yango toyaka kutana naye soki toza église tozwa awa na table poto na endroit place tosangana tobenga mawanze parce que sikoyo bagrâce bangolo eza différent okuna aza na exhortation okuna bamisise bayembi modérateur a modéré pasteur aya atei et toza édifié parce que tokoma na connaissance eza parfaite oyo eza na kokoka amen mais véritable église eza biso tosangani awa mais eza temple sikoyo okoma na intention kaka non okoya kaka na kati ya temple non bien comment nous sommes là pourquoi il y a des nzamba avandaka nde kati na yo ozona droit mosusu avandi kati na yo kopesa mitindo eloko nyonso edégage lokola omemi nzambe eloko nyonso okopesa nango mitindo yo moto kozala te mais nzambe aza kati na yo nde akobenga na bademo nde akobenga na souffrance nde akobenga na pauvreté nde akobenga na échec amen nakoma okende na suka ya message nanga parce que eza ngonga éternel ezalaka ngonga mpe télévision ezalaka ngonga zali mpena dépense baminiti te mais lelo simbaki yo des églises temple tobengaka temple lelo véritable temple eza ndenga eza nde yo temple eza tozomona batongi na balimete batongi kotonga mpe eza mabe te mais tobenga yango batemple te oke kodédie temple nzambe tobenga nzambe ayawo nzambe azalaka te na biso elongo lelo mpe bapaster lokola nga baza na ignorance na comprendre te bapaster ya Congo bapaster ya monde bazona na biso na internet kokele ignorance ototoededie temple na maboko ya nzambe bien aimé mokolo nga na ndimela kolo nzambe akota kati na nga amen yango mwana moto andimela kolo aleki na bateme mai aleki na bateme ya saint esprit cela veut dire nzambe akiti kati na yo sikoyo paster otongi temple obiti akosala dédicace na yango parce que okitisa nzambe oke nzambe aza kita kala déjà ignorance euti wapi bien aimé yango mwana moto azobimisa kondima so akomi liboso ya temple nde abimisi foi na ye nazoba te ke ye moko nde aza véritable temple amen bien aimé simba oyo osimbi lelo kobosanaka te ke yo ozalaka temple na nkolo
yango bandinyo bosana ba Bible te na condamner bino te. Bible ezaka $10 apa. $10. Mais tout ce qu'on a demandé par téléphone, on a demandé par Android à 300, on a demandé Android à 500, on a demandé Android à 200. Mais Bible ezaka combien? $10 apa. Donc on a zando sur Bible à $10, ça l'effort. Na moni mutu moko poso mandro tino ko taka likelemba o sala mutu ma kelema mi bale poso mandro de na ngolelo le bana o sama likelema moso so maka bibela amen ata ba to sala mandro ti bo tia kata bibela kati o sala bi amen parce que technologie ko to ko ya mo ha pourtant so dibela to ko beta kama boko ba kichaka chaka mais là to ko mi oloba na micro to moni ba fezali to moni ba camera mezali ba camera zali amen mutu azana pa Android kocha de fisike Bible na kanisa ka Bible parce que quand azana papier ya ko ka kocha sikuna amen et au sala bien tamo soko vandi ba pasteur la kini o ba ni ko revoir makambo ndio ko maîtriser parole ndio ko ba ko conjuguer verbe être na ta présent na passé composé na futur simple o ba déjà ko ba français bien parce que on dit tamo makambo ba pesa kiyo mais il est quoi que ces paroles comme appel modèle amen. Parce que Bible dit que les choses à mon candidat, on va dire qu'on tente la mission à monifier à Christ la mission. Quand on vient d'examiner, on tente l'examen d'abord mon aïe. Pas tant qu'on peut bien, on peut être maman pour ainsi. Maman n'a maman ou maman là. Vous avez pas maman légionnaire de terre. Maman va tourner les deux minutes mon abbé. Hein? Dieu de la maman va justifier le manquement à Jésus. Dieu de la référence pour la papaye. Parce que pendant que ma camarade est à la télé, on va y aller, on va zoner dans mon logo. Parce que maman pasteur. Amen. Parce que maman pasteur, nous avons pasteur, parce que ma talika est allée là. Et ça, comme on a la Bible, nous avons appris, comme une hypocrisie. Mais la Bible dit que la moutuna yo. Amen. N'est que mathématiques dit que là. N'est que français grammaire dit que là. Et ça, vous voyez. La musique, c'est votre émission, c'est votre. Quelle est la mission à l'Ostam? À cause de la péché à Bissot, il y a un élément qui m'a l'obanayo. Aux autres qui sont là, qui sont dans la adresse à eux, qui sont dans la temple à eux, qui sont dans la véritable église à eux, Zambé n'a pas mort. Si quand on dit moi, c'est pour que tu m'as sacré la bakou, et pas ta carte à moko na moko, et donc ça moko na moko na koufa. Il y a restaurer ma vie à Bissot, restaurer l'esprit avec quoi la moko na moko yao. Alors que tu es dans la grave l'esprit. Na ave na kona moko na moko yao jana moto na bala wote mara wetu kana na mitema na biso wali mo to appeli ta na moko na biso après to tambo na selo bolo tena yo to tambo na kona ka biso tena biso te mais to tambo na selo bolo tena yo selo problème na yo selo ni bala ensemble na neto na pambo liyo na kombo na tumasia wazali moko ko basi ni pe mo biso na biso jolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. biso akomonaka nafutaka ye $40 mpo kaka na kofilme awa na DVD me ye asengi biso eloko te me biso ele tozala bato amen. Alors tomondelaka surtout mingi mpo na site wana ya les Nazaréens parce que eza mpe na bosenga ya lisolo batina biso bavideo gratuitement mais eloko ya gratuit awa na mboka oyo ezalaka te donc zosala na bolingo na Nzambe yango wana esengeli apambolamaka ntango nyonso po ete mosala wana mpo etambola très bien neti kaka lingomba etambolaka ensemble na église na finance na mbongo vraiment tokotelema baso tokobondela mpo na site les Nazaréens Nzambe asembola loboko na ye surtout na administratrice na yango mama Tiffany na bacolaboratrice na ye tobondeli mpo na site wana ya les Nazaréens. Prions le Seigneur. Bondela papa soba biso bondela Nzambe tata na biso na 300 d'existence oyo tozokende okota na 4e année Nzambe site oyo ezali malgré bitumba malgré mikakata mokolo oyotelisa mosali na yo Nzambe po ete atambwisa site oyo ezali kotambola bien. Merci tolomaka na batémoignage tolomaka ya Nzambe na nzela na site oyo Nzambe tukusini maisi na lola epungu na likolo na bango dans le nom puissant de Jésus. Amen.
nzoto na yo église ezali yo molimo na nzambe kati na yo nde église alleluya bayebisanga basantu basantu okoyo ozoyawa oyeba te oza mosantu oyeba te ozali saint ozali sainte amen atuka nalingi eloko wana ekota na kati na matoyi na biso tobomba yango longola momesano otoka nango nakini église na biso etaka wapi nakilikili te église eza yo molimo na nzambe evandi nde kati na yo yo nde ozali temple esika nini molimo na nzambe evandi yo nde église amen soki ofandisi eloko wana okosala distinction na bato mosusu amen so nalobi ondima kaka amen kolo apambola yo kolo alongola mabaku mpe bapiège na nzela na yo oyo oki kati na bisika etikala grave na esprit na ame mpe na corps na yo nzambe asunga yo ozonga nsima te nzambe abenire banzela na yo bao batielaki yo bitambo bango moko bazinda bao bakanaki balia misulino balia misulino na bango moko bakilano babela makila na bango moko nzambe atombola yo ozala mutu kasi mokila te opakoma na badomaine nyonso bisika nyonso kotia bitambela yo epesamela yo na nkombo na yesu amen nzambe atombola yo bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu elibino Casa Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca casa numero 119 ya bino yango oyo agence ya sur kitoko kitoko abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien